Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Merci. Même plus pour la il faut qu'on soit 10, s'il vous plaît. Ok. Allô? C'est là, on appelle ça un micro pour la moto. Voilà maintenant. Yannick Panzou. Olobini. Tenga zobi masiko no apeta tout mo na kutana fe na ngasi atul. Tozala mona maramoto ça. Allô, Blaise. Oh, Blaise. Mais yo comme dit yo ça no yo qui ça lio son ni boindeni. Mais comme ça la lio mais comme c'est quand yo pas comme benga so sondeni. Parce que benga soso. Mais bo benga soso ngana pesa pas sa petit on bi kokokino makambute donc pesa yo lukanga abima ça no ki soso. Soka matika bo minute akiti donc akoka alenge. Mozo pingai. Alain Prince. Tala mamsu abeta roboiti. Petit na bina binga ngana soso. Malobi o azala soso ngana ebisa ko ba biso to koma lokola bedingo bitumba mukena ya kana kisi na ngai. Donc yo so ko na bale na petit wana fuyenga ngana opeso bakisi. Esopi yo mo. Donc tu dois ba DJ Lucas au courant mambo ngana ka soso. Mais DJ Lucas ndem ta sekio. Lucas ndem ta sekio balobi pena que no masta na yo soso donc mbala sima ko pesa nga babala ya ba Blaise takala te po soso. Donc wana petit ngolo na ndenge pandanga sango. Yé pena que au moins na minute on a yela ko plan mo kwa modono na ebiso que no bo wana ndem te sa makambo. Donc ça bo wana ba jeune nyoso alio awa donc au mona mukabeti forme mais azana bo na poche. Donc bitumba mukie a baby fika ka police ka ba moko. Donc yo zala we dingo même ko bitumba mukie na kisna. Donc ba biso sabi sa kisi donc to bunda te donc ngaya ta bitumba na mo mukie na mi police. Allez, yo so ebe mo follow be sanga matière. Yo bige yo kana bisao. Nzamba so apesi mutu biloko apesa na petit. Yo pesi na petrus, pesa na matière. Bo Blaise ngana yeba ko zala soso. Yo betika ma mafia ya soso na boni ko mon frère. On no paneli on même na soso. Ngai te zelanga na libero. Pesa na matière. Ya ko. Bana razali utanga matière. Au moni bon on a pesi des apons na 3 mois. Ko sala la non sauté 3 mois des apons donc zika so yote. Yembi kango ka chasser. Na conséquence. Oh, muke na 3 mois. 3 mois ko sala la mona keba des apons. Dans ces petits sur ayo akozoma you kuna ninga osala. Na ebiso le lope na bloki milani. Le lo foko mali bata longola ko kwa soso ya. De yo ça va dire même comment muke ala kisna. Ba biso do bitumba
moke ko dana mi police aki nanga yo mona ka ke no mutazo bunda zo lemba te nzoka dana mi police aki. Ok, merci Alain. Pour mes amis, petit homme dans la calamité va revenir. Alors yo ça non. C'est d'après tout Roloba. Yé mon confié soso. Ah, au moment de go boni boy. Et ko kibe moi. Ve kokobiko. C'est là la pète quand on en est on peut ressortir. Par exemple, on a Richana. Konza matière. Bon, yo c'est là on a pète comme ça. Beta so ma yuku. Fais la match à Nifa yo. Ce qui est super à yo quitter. Attends, on va le comprendre. Ah! Le petit patin son mal à soso. Lelo. Il est ma suga yo. Aïe! Angola. Ça va? Bien? Ah! Vous savez pas quelque part, ah! Et puis il a mouru dans le sujet. Ah bon? D'accord. Non, comment il est? Ah! Yo ne au comment il est au matin ça va bien. Mais bon on les ça les lots. N'habitez pas ça va pas plus. Hein? T'es pour ça la beauté d'aller dans sa bogo, dans sa chaud. Pardon? Ah! Non, pas pour nous t'aider. T'es pour ça ma beauté pardon. Angola, tu as eu un pour ça ma beauté. Tu as toujours mon amour, tu as mon longueur mon amour pardon, tu as ça ma beauté. Mon longueur là non. Tu n'as pas de mal. Tu parles de ça ma beauté là. Non. C'est si bata. Là, il faut comprendre les abonnés sont dans tes pardon. Que ça ma beauté là. Il y aura l'émission. Papa kuna ngaite. Pardon. N'inga pas la pépette. Et non, ça peut mettre pardon ça ma beauté. C'est très clair. Angola. Si. Là, tu vas dans ma beauté. Pourquoi ne pas dans la beauté? Ah! Angola, c'est là. Non, pas soutenir les abonnés. Oh, maman bouya na yo. Ah! Si. Angola, le pardon là, ni ça là sur. Si maman avec ta rêve. Allô Isabelle. Et puis non papa la nazo belle. Zela no ya na tikio. Papa na so belle. On le dit. Papa na ma belle. Faut ça la beauté pardon. Isabelle. Non. Isabelle. Mon le qui gagne jamais. Motonanga masolo simbi la moni peta so bimazole na émission biloko na peta ki wana esimbi aya esimbi na émission ki o matière penale e kangi o moni na minito na kutali na peta so bimazole la o eleza la ka ale mamuno senegali mana seno makambo bien peta le libo mama te sili ya lisu c'est allez oui ça peut peut-être qu'il essaie le retour kasi na ke bongo sali bien no monde ke bongo akopanzo so akobengo su sosote bongo wana penande il y aura des choses à faire le retour mon frère peut-être qu'il non mais ce côté il est ça ma kono ko kate peut-être qu'il o sale le côté c'est le côté mais ya moi c'est na faut ça le logo wana faut le comme la ta koka donne ni faut ça na ebite ala ko sala ngabo il y aura des choses de non ko kasuti o sala ngabo ite o bo si ko mo no sala de tout ko son ne ni to sala ya ala te ko sala pesa ko sala ngabo ite pesa si mo ko sala ngabo ite ala ko pesa si ko sala ngabo ite ko sala ngabo ite na ko kate pesa si mais des na ne mo ko ite o sala ngabo ite ala ko ala ko yo non ko kasuti mo ko sala ngabo ite ala ko s'il te plaît ici ma vie va faire sur la mano tika ma ke no yo na o mo ko ite o se ko ma ma ala ko sala ngabo ite ala ko allez dans le 18 na ko bona na biso na ko mo impact merci.
Olivier Coco. Alors maintenant on va faire une nouvelle collection L'homme en express. Ça te fait pas rester des boutiques. Amenez ça la pote en photo. On a mis le le boss. Gracias.
Hey!
Honor TV toujours. Merci beaucoup, Taylor. Voilà. Namoni Bana à Lyon, Bana à Grenoble, Bana à Suisse. Je manque des mots, je suis fier. Y'a Bana à Lyon, y'a Bana ici c'est Lyon. Zambe à Lola, abattre la bino. Est-ce que ici c'est Lyon, ton salut côté? Pour rappeler le lot pour fêter l'anniversaire et à Ndeko na biso parce que année 2017 vous avez vu avec le problème de Belé, on a eu des décès, des malades, mais au Sambe la Gué, Zambe la Lola, son abisso en 2018, Yamabé la bisoté. Voilà, pour fêter l'anniversaire, il y a Fifi Yamabaka. Anniversaire, il y a Case Full Option. Joyeux anniversaire. Et puis il y a Tania Faïla. Azabiso Awa. Il y a Benabiso Sims, Biso Nabiso. Nous saluons la présence de ma maman à Champagne. La maman à Selfie Aliawa. Benama Kani Mouyama les barons. Aridjana Mbouila, Konga Moyeke. Demidier. Salamanda les Bogas. Jolie de grâce en direct de Bundes. Atato, on est ensemble, Congo Nord TV. Vous savez Congo Santa Bouté bébé Bouchou. Congo Sanate, artiste heureux, va y soutenir Bisso. Namoni Benangai et même Pinga, Liboulou Zamasuka. Merci à Pati Béga. Babi Jolie de grâce. Yoka montre à Bongo, Jolie de grâce. Yoka Bongo, Babi montre à Jolie de grâce. En direct de Bundes. Jolie de grâce. Wapi Salamanda les Bogas. L'homme en espèce. Sirius Cam, Moni Magamboy. Jolie de grâce. 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 En direct de Bundes. Batambongo Baliawa. Jolie de grâce. Batambongo Baliawa. Jolie de grâce. Doute ma combat. En direct de Belgique, doute ma combat.
Lion t'appartient. Tout c'est ma combat. Tout c'est ma combat. Joyeux anniversaire Tania Faïla. Arijana Mbula, Mbonga Moyeke. Tout c'est ma combat. Kamboyo. Arijana Mbula, Mbonga Moyeke. Interdiction bancaire. Arijana Mbula, Mbonga Moyeke. Interdiction bancaire. Odina Demba. Odina Demba. Basangalabaya. Odina Demba. La Côte la signé. Oekoya Eya. Blaise Fashion. Matetebo Telema. Freddy Bayoka. Basangana. Blaise Fashion. Amasala photo. Makambo Zoluka, Makambo Zoluka, voilà Souka, Jelbi Bokazu, Karim Badiama. Merci beaucoup DJ, donne la musique s'il vous plaît. Pierre Malumbu, Pierre Malombo. DJ, pardon s'il te plaît, DJ. Pardon s'il te plaît, 2 secondes. Tonton, on pousse à la mouquet, dans sa chorégraphie. Zouzou, s'il te plaît. Abeba, Korando, Zouzou. Dans ma chorégraphie. Agathe Makoko. Lauriane Japon. Duce Makomba. André de Bruxelles. Duce Makomba. Zulema, Zouzou, s'il te plaît. Sécurité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sakin Zongo, parmi nous. Maître Adébabor. Voilà, ici c'est Léon, Fabrice disparaître. S'il vous plaît. Dans la musique Domina, pardon. Bless God.
Banapoto, bonjour, bonsoir, partout pour Rolanda Bisso, toza toujours la chaîne à Congo Nord TV. Nengezaka na banquette na Bisso à Congo Nord TV, babari le 30 décembre, toza bongo na soirée Makemba. Awa toza na kati ya ville à Lyon, toyambi batata ba mama bandeko, partout pour Rolanda Bisso to pesi bino ba bonne année, ba Joël Noël. Na bosante masananga manase Joël Noël partout zali, mais to kutana ba grand prêtre na minute oyo na kati ya ville ya Lyon. To yambi ba grand prêtre a expliqué biso événement ezani na kati ya ville à Lyon o to yambe lié parce que to yebi na kati ya ville à Lyon to zali kana soirée Makemba lelo to kutani bongo na bato bavanda na kati ya ville à Lyon babatama bo découvrir bango na kati ya site ya Congo Nord TV ndenge ezalaka. Grand prêtre bonsoir. Bonsoir. Toko koyeba kombo ezanini Fédé Flamand. Fédé Flamand. Au vendu pendant combien de temps à la ville à Lyon? On a vendu 15 ans à la ville à Lyon. Pendant 15 ans, on a vendu à la ville à Lyon. Na la ville à Lyon. Yo yebi banane la banane. D'abord, Nakoloba, permettez. Je m'excuse. S'il te plaît. D'abord, s'il te plaît, Nakoyeb Sabino bien que non. Nali te que non, na outi Afrique maman na quitté la ville à Lyon. Nali Moutumoro, na longwa kin directement Zurich. Donc nali moi en Suisse. Nali moi en Suisse-Irlande. Mais banyon nangé ça on a bon monde bien que non ils ont moi na Zurich na na plaque à Zurich na na car à Zurich donc ali moi na ya ville ya Switzerland et pesa que non ba difficulté pesa mikanda kan ngboye bela rango to terisa na kati ba mboka oyo ya Lyon. Donc alors na habité ce qui aux la question mususu oyo ko poser ngai on a ko répondre yo. Bon, pendant atterrissage na yo o ya Switzerland o witaki kuno yaki na kati ya ville à Lyon. Nengo ya na kati ya ville à Lyon, nengo monaka na yo mo nengo comprendre ville ngo. Ozo trouver ngo ezande. Bon, na royeb ça va bien que non, histoire ezana makamo ebele. Histoire ezana kati makamo ebele parce que moni vie à bateau. Eza lokola banyama. Parce que banyama bali na différent donc tu ali classe tito kei nkoyi asolo la raté na mutu asa na basse classe. Maintenant on est na libo Fédé Flamand boko yeba on na kati ya zone bandalungwa précisément na kati ya Inga grand courage ya barrage ya Inga obino boyebi donc ngana na botama wana. On se comprend les grands mfununga o ba momo ba bien que non donc Banfununga toleli. On se comprend. Donc yeba bo teleno oyo même wenge el Paris et belela que Banfununga toleli ezala ngayoyo. Na olonga linette na ngana minute oyo parce mon kil mobimba et koyeba pinda ke ngai. Donc mais papa le tozana kati Makemba. Tozoka Makemba zo beta mais entre temps yo lobby que za idéologie na yo bazwa Makemba na inspiration na yo mais toyoka place yo bimisa place moko to boaki ata na Facebook na YouTube na ba réseaux sociaux pour bayeba ke cri ya Makemba na eza inspiration na yo yo lobby nini pona mukilo relanda yo omoni sona ebisio mokili ndenge ali wana ndenge koloba donc moninga oya za pembe na yo ala moninga na ote. Parce que ayepa na yo peut-être à exploiter yo. Mais ba o bazala pembe na ngai na sana kata bilili. So lelo to kei na preuve par neuf. Même ata na Facebook na ngai. Soko koti o mona na présenter bitabe. Date on a présenté bitabe wana eza date Makemba bimate. D'abord parce que ce total bien. D'abord Makemba ndenge zali wana eza Makemba. Mais ngane na zali boy, ngana ali baka musuni opesa sango. Donc ngazo rane musuni, bon simana ngona ke luka Makemba ou bien na ke luka kwanga ou bien na ke luka nsesa ou bien na ke luka fufu on a olia nango. Donc papa s'il te plaît, ce Makemba zaki yo ndongo lobi ko publier bitabe na Facebook. Mais normalement, il fallait ça la tamo eloko mo boye o ezo laksake. Et le Congrès a yo bitabe parce que kuna za Makemba yo le bio publier bitabe na Facebook ezanini na web sabino bien que non ndenge bali wana sobolandia on a YouTube na ngai et sobolandia on a Facebook na ngai bon mona on a boire na boire ngo déjà bon mona on déjà si na boire yango na sambwe yo yo na sambwe yo yo na sambwe yo yo na sambwe yo yo. Donc, on a sa deuxième. On a deuxième. On monte, on bête guité, le con a son basiko na sana accompagnement. Donc il faut na bête on nengo na pona bateau bazo kanga ba ba ngo pinza ke non nenge zaleli.
Donc ça veut dire qu'il faut que la siko bitabe na yo gebima. Donc aux ana disque ko sala na ville à Lyon. Yanga eza bitabete. Yanga ezali baka musuni opesa sango. Baka musuni opesa sango, vous comprendre que baka musuni opesa sango, oui tu opesa information na ye, mais awa siko na minute auto zana soirée ya makemba ya petit no parti parti mbengani. Bon siko yo lobini pour na soirée le gandeni. Bon, au monde ngali wana na robenga e mbengani. Ozo comprendre. Na robenga lela do boya pena bo découvrir Lyon oh Paris on unité biso pena to kana Lyon. Babi fo Girbo a expliqué ma solo ya ville à Lyon ndenge s'est passé. Lyon pena danser donc to sepela bo mona ka ndenge zalaka donc Lyon pena tokos quoi parti donc parti mbengani mubala regate donc danger quoi Serge oui, Bikara. Donc, les bien quoi. Donc, on se fait la danser. Donc, on se fait les 30. L'autre là en église, puisque l'homme est les 30. Et là, qui m'ont dit, ça la Siatoul, Badjani. Tout bazo se fait la nabi. Son dé, tout ce qui est là, bango l'école. Ouais, le barra, ils ont fait ce que vous à l'Italie. Mobile Nicole Mvoula. À bientôt, hein. Maman Nicole Mvoula. Yo, ce que vous faites dans le yo, aux yeux, en mabe. Bo, kasi eza. Kombo to lobaka na mboka na biso bitabe to benga bitabe lituma to benga lituma tozalaki invité makasi na kata mboka Lyon yani 15 na kata Switzerland venanga mu 15 ya mu 15 na kati ya Switzerland grand poète wa solo là à bientôt le 27 janvier mariage nangana Nicole Mvoula nakata avant voulin na sengi boya bo sepela zonga na se ozie bana poto bo comprendre que ndenge toza boye toza na kata ville à Lyon batabilamba ba kolakisa à bientôt aussi mariage eza na ville à Lyon boye bika ndenge kendaka ya rien à dire na pesi vie nanga de Pierre bambota trop place azali en tout cas masolo eza bien tobo sanité to kutana noko grand prêtre bonsoir. Bonsoir Fashion, Massa Nangamoro, bonsoir Massa. Na sepeli comme na présence no puisque na ebi qui ne événement tout ya ville à Lyon te mes amboka na yo ozara toujours présent et ça biso plaisir à tout. Pour na événement lelo ya Makemba et c'est passé ndeni. Tout d'abord, eloko na kolobana liboso il faut na remercier na no Congo Nord TV. Parce que la chaîne Morozo na mu pepe moko na zo ebisa yo Massa nanga Fashion on dimate parce que tout le monde a la concert au landango parce que vous faites information na bino claire et puis bolandaka bien. Vous comprenez Massa nanga ido tant vous pèse logo yo na mutana simabilili de vous sala kabiso sentiment. Vous comprenez Lyon monde entier to landaka bino de près. Donc makamole kaka bien donc poser question na Massa na répondre yo c'est pour pas critiquer à former. Nous allions na masula pati mengani mais la tika lio temps oloba est-ce que tu as formé? Ndenge lobi ke batu il faut voir temps ya kolandaka toujours Congo Nord TV. Mais na soirée ndenge moni soirée zo le kanetani. Tout d'abord on est na alia wa Fashion Massa nanga fana lubanga na muta former na za passer te funa fungola Bible la Bible na fungola za teni. On comprend liti nanga na beti za tchatche mbati nanga na beti eza tchatche kamba nanga eza balmain Pierre Balmain te me balmain second main te me balmain mokoto nanga boti nanga eza Christopher Kahn. On comprend donc je suis bien représenté quoi. Tout d'abord le rôle muta forme mais soirée za parti mengani papa plein parti mengani ya mamoto papa plein massa osala be exploit na ye photo ndima e so ndimi to bimichor donc soirée pepele na nenga osakana te massa na ngai bana poto bo comprendre que soirée parti mengani eza bina filé y a rien à dire. Et ndenge tolobai toujours ezaki soirée Makemba toza toujours na Makemba Congo Nord TV ezana pona kosala musala nango nega to expliquera toujours papingia ba fashion bandundu toujours masolo ezaki toko Congo Nord TV tolek. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.